Mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi azali kozwa bokambi ya lisanga ya misalami ya nkita ya bikolo bya Afrika bya katikati to CEAC na likita lisalami na Brazzaville. Tshisekedi awuti kotika motu ya lisanga ya bikolo bya Afrika to Union Africaine. Bakulusu ba RDC basakoli ete bakangi boko na baye babomaki ambassadeur ya Italie Luca Atanasio na Nord Kivu mokolo mwa 22 février ya mobu moleki. Komanda ya bapulusu ya etuka eye General Abavan Hans alobi ete basali mabe balingaki kokanga pe komema na makasi ambassadeur pona kosenga lisiko ya million moko ya $. Haute Cour militaire ya Kinshasa ebwakisi bosenga ya bafundi ya komona mokonzi ya kala Joseph Kabila na bato basusu batangami na Major Palu Milambwe na bobomi ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana kuyanola na bazuzi. Haute Cour militaire epusi mpe le 19 janvier bobandeli ya bosambisami. Mokonzi wa États-Unis Joe Biden akozwa maloba lelo mokolo moko yambo na bokokisami ya mobu moko ya bokonzi na ye.